Bisogno stato s'abbonare Nascere moko Madia Star TV Etala mamunate Bato bandima Christophe Songo Andima Tadi Lenda Andima Angèle Loué Andima Madia Star TV Chalaketa Nascere TV Madia Star TV Chalaketa Nascere TV. Le grand collaborateur Christophe Songo Nakata Madia Star TV. Le vrai Kiko Kikondambuta Papa social Tadi Ileda Angèle Loué La mignonne. Bisogno sotto s'abonner Nascere moko Madia Star TV Etale mamudate Bato bandima Madia Star TV Zambada media Elinga bagaba news bapig na bateat S'abonner. Bonjour, bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Ngape na zabe na ngulu na nzambe. Tolobaka bandeko nanga soki tofungoli ba caméra na biso engelo bake elo moza na comité na biso pourquoi pas tolobelango comme habitude. Bandeko nanga awa toyi kosolola likambo ya évangéliste ya Bosta. Tobaka Bosta. Tosolola makambo ya Bosta bandeko nanga. Quand tu as partager vidéo, aimer vidéo, tu as commentaire et que ça l'accord de Christ bien ma casse mingi. Tu le baka li subande konanga ay bi kala de moto asikana kati ya Madia Star TV. Eza malamu mingi please nde konanga bakisina di bonne na yo. Partager la vidéo et que ça nanga bien ma casse mingi. Ce pour nous la membre Madia Star. Pourquoi pas contacter na numéro de téléphone izawana oza welcome. Babi voilà Christopher Songa basongo kole loko na kata London babi kenda abongo bande kunanga to sola likambo évangéliste Charles binumbu mona réseaux sociaux makambo et yindi awa teme ki congolais aninga kozwelo côté teme ki congolais elo msamuna ango lokola joke nitre ba anglais teme ki congolais tozala mitema mabe soto moni station moko boye teme ki bato baninga so basali ya nzambe te na ba déception bazana na église ya to condamner bino te eza choix na bino mais ningelo bateke basala nzambe nyos to baza aventurier non ngana lo bango mibali nyos to baza ndenge moko te quelque soit basé tozalaka jamais ndenge moko monta ko sofini baza que la femme baza toujours la même chose non moi je suis pas la même chose avec ta femme tozana ndenge moko te mon frère mobali nga pesa ndenge mona mobali na ote ezande mona basali ya nzambe ba misusu ya aventure bazali ba misusu sérieux bazali tozomona ka ekomeli biso nande kona biso lidi ya mwasi makamuni eza pasi eza na soni na mawa ya koyoka ya kokanga évangéliste Charles moyibi ya mbongo moyibi bwaliaka badimi asalaka boye plus loin lisusu bandeko nanga bamami ebele basali video bakomi mofinga sister mami donc moi c'est évangéliste Charles ozomona ke bato fasa bazofinga bandeko na ngai eza haine eza kindoki ya komite na biso bakongole bimi na poisa pamba te soki mabe ezali bandeko na ngai tolinga quand même toyoka tolinga quand même toboma moto quelque soit tozala mino balingomba moko te teke corps de Christ toyoki pasteur oyo boye tokoloba nini mpo na boye bandeko na tozala quand même mpe na barespect basali ya nzambe toboye te misusu balekisa biso misusu peut-être ba victime basali ya nzambe ebele mais c'est pas dit que bato nyonso baza ndenge moko non yo peut ma victime na basali ya nzambe ebele mais c'est pas dit bango nyonso baza ndenge moko non ma chérie non mon frère ya komona ke bandeko na nga makambo ekomi na réseaux sociaux etake yo mona ozalaki na kati église ya Bosta il fallait pas ma chérie obimisa ngo na réseaux sociaux il fallait pas otika pour fungola porte na bato bakota tala sikona irande koti bato bazofinga yo bato kuna mpe bazokota bazofinga évangéliste Charles bandeko nango moni eteke na mokili moni sono nokuta na problème te na vie na yo
ozana respect basali ya nzambe te. Beta muso okuta na problème na vie na yo, okende kokuta na basali ya nzambe moko ya lokuta, yango moni okuma olobake bango so za ba escroc. Après na babandeko na tota quand même na respect muke na évangile Charles. Aza nzambe te, badoraka ete, aza mutu lokola mutu nyonso tu, mais mpe di respect. Mutu azokamba bato, mutu azosunga milimo bato. Mutu azomatisa bato, mata! Tinda moto na misala mabe. Mais ba pasteur musu ba senyaki biso. Soki ndeko no bi aza ndoki, omona otanga koma ndeko na yo. Pesa ke lidi, na tine lidi moto na nzambe, wone za biblique te. Ba tina moto na misalo eza na kati ya lidi par exemple. Baza bato moko bandeko na ba mi rêve makasi na comité so ba congolais. Baza bato mo bandeko na nga ba yede pe mabale ebele, ba yede ba famille pe ebele, ba yede bandeko na nga. Évangile Charles o aza na nzambe te poto ko défendre ye pas na mabe na ye, biso poto za mabe na ye. Mais éradiquement bandeko na nga totala kamera bolama mutu. Ye mo leader solo bake, so le la zabo ya komi calme grâce à l'église wana. Quand même ma chérie, il faut quand même un minimum de respect. Yo quelque temps yo pelisa vidéo na yo wana vidéo na yo wana. O sepe ko batyo na numerati, o za ba tatou o sali 67. Soko bala tebe ko ozwa libala mikolo. Lokola nzambe ya bosta apeso libala te. Na problème o créer ya ozwa libala. Oko yutuka. Oko tuna taba lo ba be. Ngana lo ba ngwa. Ezero kwa tuzana ba papa na bandako. Quel soit papa za mabende nini. Bandeko nanga okokola ke la papa te. Ezoka basali ya nzambe aza papa na ote maza berger na yo. Soki oza na problème na ye keno ko luka. Évangéliste tala problème bu na yo ki tala boye. Ou bengi deuxième personne, bi troisième personne. Yaya aza quand même mutu. Mais komona ke yo zali mon église wana problème wana bo résoudre en auto besoin na réseaux sociaux. Yaya na biso ke TikTok, be Facebook e ko peso solution. Ne loko yozui, ne loko sali. No one, nobody a peso solution. Eza rien que ma finga, ngam koto bazo kote la yo, ngam koto ba kote évangile Charles. C'est ça la vie. Tsope na mutu na yo, moni bezo lukini. Na mosali ensemble, soza lukuta, yo moko yebi. Ezo kwa mwasa mbata ba divorcaka. Mwase moko ayeba tina ni aboyi mobali moko ayeba tina ni ayebi mwase. Mais soko ke pa batu musuka mobali na zabo, mwasa na zabo. Mais bino mbele ne évangile Charles boyeba ni eloko ni eza na kati o juste. Bino mbele boyeba ni. Wana toza te to ko condamner yo, bien ko condamner évangile Charles, bien to condamner na archo no yo na di kamona na réseaux sociaux ma chérie. Oza solution te. En plus otuko za na kimia te. Pas maintenant moment oyo o toki mitema ya bana ya nzambe. Pas maintenant moment ma chérie o betisi bat mabaku mingi na nzela ya nzambe. Ba sumuki na maloba na bango. De la minute ma chérie nzambe azate ne semona ote. Loko senga nzambe bolimbisi. Api ba mama musu bo pelisi la bo pelisi ba video na mi bo finga mwasi ya évangile Charles. Ye kaka ningi ba versas. Ye mwasi mo ba manette yaya. Mon ezali ezali tanga kala te ba mama pasteur akala. Ba mano église. O sandi mama pasteur zo église zo kela mama pasteur na mawa. Et là te do banana mutu tina se ozo kele mawa. Bandaka la plupart pa pasteur balatara bien, mi bali ba mo balatara bien. Mais la plupart biso basi to latara mabe, la trimeza mabe. Et na lo bango taki mama pasteur sans Bible. Siko kana ba remarque na bino bandimi. Basala nze ba komo bongisa. Aou luka roba bien, aou luka saka bien. Yaya. Faut bo tshona mutu nango. To basa sani balataka te pa show off non. To lataka parce que esika okeniza la raté. Naza na sek na sombaki, pourquoi pas na maki na église. Naza la lunette na sombaki, pourquoi pas na lata on se mo ebimi na lata en église. Ezateka yo lakisa pa bandimite be suka bango bamunaki mbonga dimi o bachaka yango vomsa bango. Ya bino so no vomsa mutu na comité congolais. Ba dimi na bino vomsa na bango te. Muta ko sa ote.
badimi na bino evamisaka bango te. Vous êtes slogan moto bimisa biso nyonso to. Rien. Luvunu. Au bout de la bato fongoli caméra bozo finga moi c'est évangéliste Charles. Comment c'est évangéliste Charles makama yo koto sa ni. Façon bo sosoli moi sa bato. Choko. Yo moko la marine no fingi choko. Choko na ye. Na ya moi c'est évangéliste Charles. Malambo na pona choko ya mami. Ya moi c'est évangéliste Charles. Choko na ma belle marine. Choko na ba rouge. Yo longo sa poudre otambola te. Mi mami no finge longi, alingi choko, alingi boy. Atambola sa maquillage. Après la tia choko te, on ba poudre ba tia biso on comme ça biso longi bongo. Kami tout dans un respect. Alingi kaka sac, alingi sac la marine pour l'attaquer. Mais l'autre na ndenga des autres. To be honest, l'autre na ndenga salité mon chéri. C'est comme une différence entre basa sala nzambe na ba pagano mususu bolataka sek na nenga salite. Je suis le moni moi som sala nzambe alati saki na feta do laksa to tombola ngobo. To zala rate. Yo moni da moi som sala nzambe alati elama na feta do laksa griffe bo. To zala rate, ezalaka bino ba pagano. Bino to sutuka bilamba. Ya bolinga te ba sala nzambe koma olata. Bino mo te memo mesa rotonga bango saka malonga te na malonga te yango na ba chanza yango ba koma ko lata propre et ça peut le comme na biso ya komona mwasa mosala nzambe mo alati propre abomi nzoto na ye robe ya kitoko soirée veste kitoko saka kitoko motola kitoko et ça la rajar ya yonza évangile kala qui est retiré les saletés de ba mono ko za se obi disumute le vunu le vunu. Évangile le yazala soin yo mo webi comme nous na nzambe za ndenge nini bino bokane ba mama passer muso ba miti kaka azo église on dirait dans un problème là batonga kaoti bato so ba comment tuna yo mama pasteur azana dépression bien azala rester na ndako ne à cause ndongo lataka yo ka to lataka salité bon église o katanye ke o mona na koza saint oza muta malamu oza songi tondo pe wana po mona ke ko chika nzoto engol bateko battre bandim na kata église no duvunu. Ma pasteur bo cheka banjoto mi bolataka bien te propre te perika malonga ezate ozo kene fête na kitambala mo zanta tina e longo chata nini te ata mafuta mbila te yo seki kaka bongo ya ba se karabino engol bateko ko chika longi bongo ke e bunzambe za na kati non achifo bo cheko mascara ba to pe ko so ba sala nzambe ba sala ba komo bonga ba lati kitoko mabeni neza. Bananto ka papa ou alobi tellement bien et c'est bien makani papa alobi to landa le soir va to continuer. Na landi ba te belé na sujet ya passer ba Meko alors to mataki pe na ba live to meki pe ko talisa na ba ninga na bandeko mais na kati ya live ezaki tellement incompréhension et belé ba misusu ba lingi bazalaka na position na bango ba misusu na position na bango en tout cas moi des heures des années moi trop alors na incompréhension pe ezaki totale na vandi na sepeli na monique na ko tika moi raisonnement na analyse na na vidéo o na tali ko sala bino sikoyo pour moko na moko ameka pe ko yo ka pe ko comprendre quelle était ma pensée na problème oyo eloko ngai penda na regrettaka mingi na biso ba congolais ndenge to souhaitaka malheur à mutu ango azala na raison mutu ango azala na tort ozomona pena bato bakomi na rage ya ko souhaiter malheur à mutu ngasi ko eloko elekela ngai yango wana po vérité na kati ya ba problème ezalaka nzambe nde mutu ayebaka ngo to ndenge bato basambelaka balobaka c'est la fin qui couronne toute chose. Ça veut dire, na souka nde vérité ya kakobima, nde bato ba comprendre que non te mutu azaki na faute, to azaki na raison. Mais tango vérité éclaté na nouté, eza pena insensé, ya koyeba ko confirmer que le monsieur c'est un voleur, le monsieur c'est un détourneur, le monsieur je sais pas quoi, en tout cas penza pour un homme ou azali na mayele pena makanisi, eza pena il réfléchit ya koyeba ko condamner mutu en avance. Nouvelle ebimi ndeko na biso ya mwasi ba interpella kiye ba benga kiye pour que ndeko se justifier. Bon na kokota na ba détail pena te mais ndeko aye et pesi nga na mona ki mabe ndeko aye ko lobela bandeko mosusu na kati ya réseaux sociaux. Soki olingaki ko mettre bandeko no na alerte
soko lingaki kolobela bandeko na yo po bazo ba précaution okoya kona na réseaux sociaux te parce que les réseaux sociaux oyaki oye koloba likambo na devant tout le monde yango moni pe likambo ngo jeu en plaire oyo buzobe koti donc quelque part ndeko na biso ya mwasi o ayaki na likambo na réseaux sociaux. En tout cas, ceux qui penazala qui bien enseigné, pas ya passer bameko na parole de Dieu, alingara yeba ko ya koloba likambo na réseaux sociaux eza pena mabe. Donc ndeko na biso ya mwasi faute grave o ya sali komema likambo yo na réseaux sociaux. Moi na nzambe alingaki aluka moyen soto kutana passer bameko. Soka soki na téléphone té alingaki akende na église sika kilte zali ayebi adresse anga kutana na ba autorité o bazakuna balingaki a exposer problème a expliquer bango de banga ba yeba ko expliquer bandi mosusu na sujet wana mais ko yana kati réseaux sociaux soit disant na yena informer batu na mettre bande ko nanga nya surtout ce qui a nini non eza erreur grave ndeko mwasi eta na place mon côté ko kende ko justifier acte na yo ezaki mabe wana eyaki oyako sala propagande oyaki ko dévoiler oyaki ko étaler pasteur oyaki penza ko bimisa mutakala ya pasteur libanda. Voilà la cause problème oyo exemplaire bata ko finga ba fingi bato ba ko mabe bato ba mabe donc côté wana ndeko mwasi osalaki erreur makasi siko pona bandeko na biso ba congolais toyebi très bien que l'église mingi alelo et comment ba scro ba komi mingi ba passer ba komi mingi ba scro ba komi mingi to boyi yangote. Mais problème o ebimi awa, ils a problème il y a compte bancaire, ils a problème ba virement, ils a problème il y a clarité, il y a ba virement, il y a tout consort. Donc l'état monte saisir dossier. Donc tant que batoma yele, donc ça veut dire quoi? L'état a kolande la dossier. Soki papa bameko azana ba preuve na ye, a kokende ko présenter ba preuve il y a défense na ye. À ce moment-là, na clôture, il y a procès. Soki pe zape procès na lobby en conditionnel. Ce qui pèse à procès, na soukande to kendeko yeba, si réellement passer bameko, azana faute to aza scro, to asali trafic na kati wana o nyoso boko loba. Mais lokola nanu l'état, to jugement et sous salamité, lokola nanu l'état a condamné ti. Mais nazo kamwa bandeko ebela, bokomi da ko finga mutu, bokomi da ko finga mutu. Na kati pena raisonnement ya mutu, yo moko normal éducation joie. Tout ça peut battre, tu t'as tout ça, qu'on le réseaux sociaux, tout ça, tout ça, ça tu as mayele. Mais tu vois qu'on a la mototé sans pourtant on a preuve. Jugement n'est salamité, ce qui peut causer la toyébité, ce qui peut être solo toyébité. Et ça n'a sensité, quelque part, à ta coup de ma sommoté, mais ça peut bien être. Comment tu commis ba juge, comment tu commis dans un dossier, si tu monnaie dans un dossier, tu monnaie va prévenir sur tout pour te condamner moto. Mais non, tu es bien au bien, que batou, va passer mingi, va comment va scroto, tu es bien au bien. Mende na vie ezalaka malamu te eloko ekufa po yonde moto za en tête ya destruction eza malamu te même pe na bible to monaki ba erreur bazaki na posa ba panza église mais za na ba sage o ba yaki balobaki te mokonzi ko se mileno na makambo wana te soki za nzambe te ke umena ngote ko panzana soki za nzambe e ko continuer na poto awa to moni ba église ebele to moni ba église ebele awa na poto ana kotanga ba kombo te mais ezaki ebele ape kufa nango. Et kufa nango begize belé yango moka be kufi ba mandimeli ba panzani ba kombo ezebele na potonet na France ezebele na ko pour tanga ba kombo mais est-il que tous la précédé ya ko sepela na malheur à mutu tutika moko justice ya nzambe to justice ya mokili esala justice ya mokili nanu ba lobité mais tala batu ne ba komiko finga est-ce que ndeko nanga na tuna mutu na moko yo za juste est-ce que yo pena ndengo za no za juste nga naza mondimi ya Bamako te Bamako azaka pe na berere belé na ba prédication na ye azana berere belé na Bamako na ba prédication na ye eza bebele mais aza pe mutu akoki po ozana berere mais est-il que na sima na ye bato pe bazomona miracle na bango batala bango pe belé siko yanga nini nakoma kaka jaloux pona souhaiter malheur na moto yo na yebi problème te jour l'état ya mboko yo et ko confirmer comportement ya Bameko ya mabe justice kati ne place ngana ko vanda na talinga lobi na moni pe ba vérité bimi jour ngana ko loba na ba mais tipo yo ndenge nini mais soki na lobi na loba mwa muke na ko loba nini papa Bameko mais le monsieur ateyaka batu justice ya nzambe batu batambola malamu bazala bien je crois pe bien
Le rôle est enseigné à Makambo bien à justice. Je crois bien papa Bameko, même dans la démarche administrative, il faut la paix juste, il faut la paix claire. Il faut amener Makambo surtout na justice, na ordre. Parce que ce qui na niveau administratif à côté si kaka mayu ya ote to salika bopoto po eza poto to lekisa compte ngo boy to ke na compte ngo boy papa ezali sumu ndenge moko na bato yo te ya kabata la bandumba keto la kindumba na bato yo te ya kabatika scroquerie na bato te ya kabatika base belé batika mibale belé batika kindumba batika masanga donc yo pe ozana kaka ndenge moko si réellement ozana ba décompte oyo yo au salaka ba trafic na yo ba transaction na yo ya ndenge ya dans les noirs papa ezama be kaka nengo te ya kabandimi no batika ba kwiti batika ba nini babala ba respecter mabala na bango na yo poto ndenge moko donc wana na zolo bango en conditionnel donc problème moko ezana biso ba congolais to yeba ko za na kimia to la justice to la réponse à justice ou bien tant to sokoloba to le bakango si en conditionnel, soki, et que ça va bien. Mais tant que vous avez confirmé que ce type-là, Azamoyibi, Azaboye, surtout tout n'y a pas preuve, la personne Yibaki ou Nini, vous en a prévité. Quand on a un mususu, vous en a un cambono personnel. Biso to la peine à l'église. Na sepe peine à pasteur, na bimi nanga. Bato pe na yana bango kuna na bisi bango habité, ngande na bimi, bino bozala wana, nga eza problème nanga na bimi, bino bozala. Mukolo boko mona ke ça ne va pas bo bimi, nga na kozala malheur ya bato mususu te. Pour le nako yana tombo qui na panze église on a ba panzani ponga na lobi quelque part ce que c'est église nzambe ngam na masumu osomona donc na cause la jamais sujet ya malheur ya batu tango ke na église yomoko obandi ko bima bima pe yomoko ko bima na batu te comment yo église yomoko ko bima pour moni mabe alolingi banyo so bima na ensemble mais non tango yaki yomoko tango bima pe yomoko donc ngai loko na moni mabe zali ke ser na biso afala luka passer Bameko fallait akene na église akende ko annoncer ko avertir dans l'église à quoi na réseaux sociaux té na réseaux sociaux nenga ayaki ko étaler buzoba yango no moni ba live union so salami na ko fingo ba fingi ba passer Bameko ezana mutu ya ser po yemta créer des ordres yo ozomona yemta créer des ordres oyo tango etake mona nzamba ko sala boyete chiko pasteur Bameko te ya rapé batu ba ko message na yo alors pasteur soki penez ali makamba ba de compte banini pasteur ezana raison moko te za mabe tango za pasteur olingi batu batambo na droiture yo pe fotamba na droiture même administrativement faut la peine na droiture OK na mayu ya teke oto mona poto sala ka be na comptabilité faut sala boyete comme li sumu na même degré nengo te ya kabandimi na yo menga na condamné te na lobby soki za bongo. En tout cas, to yeba koza na kimia to zelaka fin ya procès au leto bandaka tango mususu ko condamner mutu kaka bongo po yo lingité soki ndenge nini bon ba bon attendeur sali on est là qui point de vue na ngai. Merci famille auto zalaki na kaka yangwana na katama Bia Star TV bandu kunanga please bo s'abonner bo liker et ko sala biso bien makasi et lo na courageux sous basali ya nzambe bo betela bino mabakute bana nzambe nyonso to mona te bobeta mabaku te moni actualité so ebimi na réseaux sociaux to yeba na biso emweze ebele et esila na mususu pe zoya voilà donc tozala toujours soudé place osama na église bandeko nanga kangama na église no somoni pasteur na zabi somoni ka yedayo somoni ka salelo mo mabe luke na prouver bo solola etake bana nzambe malgré toi za pasteur na yo aza mwana nzambe lokola yo engo bate lokola za pasteur na yo adeko na mayede bia okota lola yo okota lufelu non eza bongo te toza na manière nini ya respecter ka basali ya nzambe pe ya ko respecter ka ba parents mingi na ba réseaux sociaux j'espère na lobeloko mama passer sambi ba gros bisous merci beaucoup na oyo landinga na sima merci beaucoup na ba commentaire na bino merci ba partage na bino soki comme ça dans la communauté na biso toya so pas tout le bilan comme habitude merci beaucoup ba gros bisous bye. Abonnez-vous massivement Mabia Star TV ya biso esika ngoye bo mona ba Star tu boningaka nga mono na za ba fan na ngai ba boninganga ya bui en tout cas bo s'abonner massivement na Mabia Star TV ya ngwana ya bino na koka sentiment nga so na bakali ka mwemo so na penta balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star
TV. Songo boshani okansika biya nganaringia. Bani ya kamiko pesanga pasadi. Wa.